Muto aza déjà na parole kati na ye, muto aza déjà na Yesu kati na ye, akoki suko bele la makila te parce que le sang c'est la vie. Okay. Comment on bele la vie de Jésus? Cela veut dire que je n'ai pas Jésus dans ma vie. Ceux qui n'ont pas belé makila Yesu et kita, makila Yesu. Mais ça c'est grave. Quand je makila ko bois kana wese. Donc ils ont aujourd'hui vie à Yesu bois qui na wese. On dit que les gens sont méchants parce que imaginons que aujourd'hui lamba to lipapa na yo, oye ko kutango na toilette. Nani o sepela nango. Mais si ko yo zo vie à Yesu, ozo ko tango na wese. Au moni. Ça, c'est la sorcellerie. En tout cas, mais oui! Est-ce que vous avez un vandi boye, na tiki mwasi na nga na kuna koti boye, na oluka même chuli papa na nga, na kokuta na toilette. Na oluka basket na nga na lata na kucha na toilette. Est-ce que na osepela nango? So kuto elamba. Non, impossible. Mais comment est-ce que yo vie à Yesu? Ozo bois kango na wese. L'homme prudent voit le mal de loin. Aujourd'hui, vie à Yesu. Aujourd'hui, quand on a biloko bolambi ba pondu et tout ça. N'habitez vie à Yesu et comme ça biloko goût ou comment? Parce que le sang c'est la vie. Côté ngana non, mais ba yebite, ba jo prier mal parce que bazan enseignement té. OK, on prie par rapport à l'enseignement. Il faut avoir l'enseignement pour prier. Déjà, je vais dire une chose. Dieu n'écoute personne. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, il faut Nzambe akanga sata pendant 1000 ans pour que tu fêtes millénium. Mais si ce qui est là, il bobandi ko baby ça déjà misala satana. Bobandi déjà ko baby ça déjà boko kanga déjà satan. Mais si écriture ko kisama ndenge nini. On comprend? Écriture ko kisama ndenge nini sikoyo. Parce que muto akokanga sate zaka kanzambe moko. Parce que bokoki ko tumba satana te, bo prier mabe. Regardez, lundi to beleli moto et tumba satana. Mardi to beleli moto et tumba satana. Mercredi, mais bazo si la te comment? L'homme prudent voit le mal de loin. Amen. Vous comprenez? Parce que ceux qui vous avez enseignement na bino moto ezikisa et ça il y a moni la majorité biso tozo abapel la majorité pe ya batongo basambela na l'église yango wana moto etumba et ça la boue abondeli bongo a gêné 40 jours mais tant ozonga na ndako même obali na comprendre était impolitesse ya haut niveau. Ceux qui n'ont pas aussi bazawana, bazana basina ba boka ba moto, basala raboué, leur comportement dans la maison, t'as la papa. L'homme prudent voit le mal de loin. Lorsque tu entres dans une assemblée, que au moni que basi ba leki ebeli, ou bien basi nde bazo dominer, donc il faut faire très attention, il faut vérifier bien l'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est trop émotionnel, tu vois. C'est trop facile, quoi. Trop facile. Et bon, pasteur, sakana banane. Mingi, ba maman. L'homme prudent voit le mal de loin. Il y a un frère Nalandi n'enseigne, na réponse naie à répondre à l'obike. Yozolo babakou biso to bengami babakou parce que abakou eza état d'esprit parce que tozo landa prophète abakou. T'as la erreur, t'as l'erreur koto. Frère, on a soit koufi à qui en faire. Je vous dis la vérité, à Hollanda ngai. Soit koufi à qui en faire. Parce que Hollanda bakou que par rapport à quoi? État d'esprit. Je vais lire une écriture. Tozo landa yesu, tozo landa bakou krité, mon frère. Bon, comprendre l'écriture mal. Il faut qu'autant d'écriture. Mukanda ya Bakouk et on a 3 livres. L'homme prudent voit le mal de loin. Bakouk alors. Parce que Yokandinga lobby, alobi que biso ça état d'esprit. Mais quel esprit? Alobi esprit de Abakouk. Donc il pas esprit de Dieu, mais l'esprit de Abakouk. Vous comprenez? Ok, Abakouk yemoko azalaki n'esprit ensemble. Mais il y a Paul à lobby. Abi, soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité Christ. Au moment Paul,
Tant que soyez mes imitateurs, comme moi j'ai imité, parce que notre leader, notre référence, c'est Christ Jésus, et non Habakkuk, et non Paul, et non qui que ce soit, ni apôtre Moko. Donc, bisonde tozaboé, Jésus ou rien. L'homme prudent voit le mal de loin. Sur le combat spirituel. Combat spirituel, les andengé nikas. Parce que ceux qui ezaka biloko nga pe na uta nango, ponga pe na uta wana na pasoli, mopanga, ekata, moto, etumba, ezikisa et tout ça. Mais tu vas voir que au jeûner 40 jours, au jeûner 100 jours, au saliboé, ta vie ne change pas parce que le péché qui est en toi est jolongwate. Le péché est longwakaka toujours soko na Yesu kati na yo. Tolobe la vie. Yo komisa bango baninga na yo ndengeni. Banda mukoni bokutana. Boliate bomelate me okoma muninga ina noto ndenge nini. Tolobe la vie leader. Tolobe la vie aigle na kati ya presse. Gumela le mbata bechura mbomo. Baninga tango kokie. Papi keme tolobe la vie. Papi keme. Papi keme tolobe la vie. Yo juste au départ nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Papi Gen, tolobe la vie. En gros, Jenny, Papi Gen, nazala moninga na yo te, Papi Gen. Nazala moninga na yo te, Papi Gen. C'est impérateur de Jaffa qui fait le Finchman. Papi Gen, tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yo te? Est-ce que nazala moninga na yo te, Papi Gen, tolobe la vie. Nazalaka, moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, Papi Gen, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Tolobe la vie officielle. Voilà, merci de votre fidélité. Bino Bolandaka Biso, partout dans le monde. Nous vous invitons encore de bien vouloir vous abonner massivement. Bokota, Bokota, Bokota. Beau s'abonner, belé. Nulle part ailleurs. Et ça va Tolobe la vie officielle. Place où vraiment Toti Kaka Moutou à s'exprimer librement. À Toti Kaka Batutu. La porte est grandement ouverte. Là, je réinsiste. La porte est grandement ouverte pour la Bilogno surtout. Si on a besoin d'un biseau, numéro de biseau, on les a affichés. Bien biseau partout Zali, on va s'organiser pour les capés boyer. Ou pour partager moi savoir nayo na bande qu'on a biseau. Communauté na biseau malade. Communauté za bela.
Tamsusu guérison ou tapana yo kovanda te kolekana na TikTok te parce que bato bazaka pena mingi pena ba responsable na ndenge mabe te bakenda pena mingi kuna te amoni biso totikala kaka boye. Donc abonne-toi benga biso yaka tovanda tosola boye ekosala malamu. Merci na bato nyonso bolanda biso ba pasteur tout topesi bino mbote sans exception. Si vous avez besoin de biso, benga biso, yaka, to sola pe to partager expérience na yo. Voilà. Notre yamba, notre frère Rodrigue, notre yamba la fois passée, je crois que tu as eu moins de temps pour développer moins mingi. Et les lots encore, to yambiye, to mera ko sola parce que na yebsa ki la bémission to sala ki zaki lo kwaneti to fongola ki parenthèse. Mais le pe to kangate to continue ko fongola parenthèse mais photo zonga la siande babaka. Voilà, donc la répétition pédagogique. Donc, l'engagement na yambi sous les lots, to mekana nous koso la makambo à l'obaki wana parce que zaki moins lourd, dosi ba plus de 100 commentaires. Donc na yambi sous to mekana koso la. Frère Rodrigue, bonjour. Bonjour mon frère Papi Gen. Bonne santé. Santé par la grâce. Mais c'est pas la temps, c'est-à-dire sourire na yo. Et puis ça n'a moins joie quoi. Ouais, les enfants de Dieu sont toujours joyeux. Ouais. Donc voilà, toujours dans la joie. Ah ouais. Sinon Boni, ça va? Oui, ça va. Nangolo, ça va. Ok. Toute cette émission moi récemment dans le biawa, aussi le feedback, bah tu vas bengi yo, bah tu vas comédie yo, bah tu vas lobi nini. Mais quand nous c'est-à-dire zoom moi temps pour expliquer biso. Ba feedback aux Zwaki, ba lobi na onini et puis to kota na sujet na biso lelo. Ah, quelle grâce. Quelle grâce. Papa JF Ifonye na pesi mboté. Voilà. Donc voilà quoi. En tout cas, émission c'était très bien pensé. Donc vous savez au Monica ka na communauté na ba congolais. Bon, tout le baba congolais était parce que ici nous venons de parler de la part de Dieu. Et non que les Congolais ou soit Chikoma, malgré que tous touché Lingala, français, Peso Kota Mouké. Donc voilà. Mais dans l'émission l'équipe bien, il y a de ceux-là qui ont vraiment qui sont Zambé au Bakola pe Bazali. Parce que la Bible est la bébé spiritualité et la Bible nous recommande que tout se croître dans l'évangile. Vous comprenez? Donc, liaka vraiment parce que l'enseignement que toujours mema eza eloko moko foza muto aliaka kwanga. Donc il faut qu'on la vraiment na maturité, faut la vraiment na maturité, vous comprenez? Donc il n'a moni vraiment bateau pe bakola bazali. OK, évangile les ali. Vraiment ba benga ba féliciter nga. Bon, ba commentaire les ali hein. Donc il y a au moins 4 catégories on a moni. Donc il y a deuxième catégorie on a moni et ça que batu oyo landinga bien et en plus monique nazana ba erreur pe ebele tout ça et on a lobby que il y a pas de souci donc batindi pe baza d'accord nangate on comprend mais batindi quand même il va verser et tout ça batindi pe ba verser et tout ça par rapport à cela en tout cas nzamba pambola bango. Donc je ne sais pas mon numéro ceux qui baroki kozwa pour na ba benga ke to solo là il y a pas de souci par rapport à eux quand même ça d'accord nangate mais au moins défendre par rapport à les écritures c'est ça que tozana posa batu ya bongo on comprend ah frère Rodrigue qui côté on a ça d'accord na oté regarder écriture et lobby boy donc pour cela pour na bango nazo pesa numéro nanga. Donc mon numéro c'est 06 01 57 24 45. Donc je répète 06 01 57 24 45. 0033 hein? Bon au baza libanda ya France donc ba kocha 0033 on est la deuxième catégorie nzamba pambola bango et tout ça donc voilà ce qui bangi to approfondir encore bien tout solo là parce que émission c'est les temps tant tout ça l'émission et tout ça et zangonga donc ceux qui balingi que tout solo là ba benga tout solo là par rapport à l'éclaircissement de la Bible donc il to meka epé ko solo là pour expliquer parce que nous sommes les enfants de Dieu vous comprenez si aux ana connaissance moko ngape nazana oyanga ngape nazana oyo yanga que tokoki ko partager sur yango et comme même toujours éclaircissement pour na Nzambe. Vous comprenez? Donc la Bible dit déjà le fort soutient les faibles. Si vous êtes fort dans l'enseignement, ou soit tu es faible dans l'enseignement, pourquoi pas? Donc il faut benga
tout solo là. Troisième catégorie, bon, on a quatrième catégorie, bazan bon ndenge moko, bato baza ba fanatique ya ba pasteur. Bato ba lingi ba pasteur, bon ba fonda foi na bango sur leur pasteur. Donc c'est ça. Donc au monde que ba fingi ba misusu déjà ba lobi que o ebi ko ba français te osali erreur na français. Bon, en tout cas, je n'en disconviens pas. Mais comprendre les Écritures par rapport à Yesu Tangwazolo Banamukanda, il y a Jean chapitre 8, je crois, verset 43. Juif, pourquoi vous comprenez-il pas mon langage? Vous comprenez? Pour la Bible, c'est par rapport, par rapport à langage, il y a esprit de l'écriture. On ne comprend pas la Bible par rapport à la langue française. Parce que si tu comprends la Bible comme ça par rapport à la langue française, nous comprenons que Macron ira au ciel avant nous. Parce que n'a habité le français plus que Macron. Non, plus que le français. Non, plus que le français, ou je peux dire comme ça. Donc voilà. Bon. Batouba fingi, batouba côté à qui erreur ya langue française. Plus que les Chinois. Donc c'est ça. Donc on comprend que Batouana, en tout cas c'est là. Bon, n'a répondre bangoté, mais le problème est ça que tant que ça l'émission est ça pour na banana nzambe. Bateau nzambe soit coufé là et non pour les païens. Parce que bon comprendre mal parce que apôtre Paul Azolobake, cet évangile de Christ est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Vous comprenez? Donc, en tout cas, les païens, en tout cas, je suis désolé. Et je suis désolé aussi aux bébés spirituels. Batunion, surtout, Bafonda, foi, na bango, na pasteur, na bango, vous n'avez pas à me comprendre. Donc, il faut la comprendre, en tout cas, je suis désolé. Donc, n'a pas s'écrire, mon corps. La Bible dit, je crois, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 11. Balobi que cet livre est cacheté, qu'on le donne na mutu oyatanga. Vous comprenez? Ba PCA Bible, ba c'est expliquer biso cette écriture. Alobi que non ko expliquer en côté parce que eza cacheté. Ba zui yango ba PCA ngo na mutu oyatanga te. Abi boyebi de yanga na ebo tanga te. Sikoyo na ko expliquer bino ndenge nini. Ah, donc il faut comprendre que pour comprendre la Bible, il faut avoir l'esprit de Dieu. Ce n'est pas question que on a sali ba étude belé na sali boye ya ogo ya ote ya non yango moni baza emballé na ba pasteur na bango ba prophète na bango ba lo ba français wana oh que Dieu vous bénisse oh quelle grâce oh, tu vois donc il est baza sensible ou baza persuadé na français. Tu vois mais or que pour comprendre les Écritures n'a rien à voir makambo ba français. Déjà, quand Jésus, il était sur terre, il parlait quelle langue? Donc, tu vois des gens là comme ça, en tout cas, émission où ils ont vraiment bien venu pour Nabango. Donc, voilà. Et puis, je suis désolé. Que Bible, c'est-à-dire, Jésus ne parlait pas français. Donc, voilà. Français, translate yango. Donc, voilà. C'est-à-dire, langue, je sais pas, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire, parce que la Bible n'est pas anglais. Ok. Parce que ça pas anglais. Voilà, ils ont des sujets, vraiment, il y a une. Tout que nous na but, il y a. Sur les sangs. Oui. Makila. Oui. Yo ba ko bela makila za mabe. Oui. Est-ce que tu sois bien non? Ba bela makila mon appel solution. Makila na yesu tumbezi kisa ba bazo solution. Ko bela le Saint-Esprit ba keza mabe, oui la moto ba keza mabe. To ke d'abord na makila. Oui. Après tu na Saint-Esprit, après tu na moto. Non, il y a pas de souci. To ke d'abord to ba no wana na makila. Pour makila ko bela makila za mabe. Oui, Kobe la maquillé Zamabe parce que tu expliques qui. Bien, hein? Ah, ok, amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc il te lobi boui. Moi nana nzambe akoki sou Kobe la makila té. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le sang de Jésus qui nous avait racheté, c'était une fois pour toutes. Par rapport, il y a Hébreux chapitre 9, je crois, verset 12. Je ne sais pas si je vais prendre les Écritures. Donc, je suis dans le livre des Hébreux, je crois, chapitre 9, verset 12. La Bible dit quoi? Regardez. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux,
mais avec son propre sang aya obtenu une rédemption éternelle. Tu vois? Donc, c'était une fois pour toutes. Ce n'était pas que les sang wana, yangwana sikoyo, et photobele la kango, to sa la kango. Non. Non. Et en plus, il faut te définir d'abord c'est quoi les sangs. Vous comprenez? Ce qui te définir les sangs, n'est pas tout bas comprendre. Vous comprenez? Je vais lire une écriture. Je suis dans le livre Omoni Tolobela, Bible Ndezoloba, ce n'est pas moi. Vous comprenez? Voilà. Je suis dans le livre des Lévitique, chapitre 17. La Bible dit quoi? Lévitique, chapitre 17. Je vais prendre quel verset? Je prends même verset 11. La Bible dit quoi? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Vous voyez? Donc ici, je vais continuer verset 13 ou bien... Bon, je continue 12, la Bible dit quoi? C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Yoka 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Vous voyez? Donc, la Bible les a répété que l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme, c'est le véritable l'homme. Mais maintenant, les sangs est vendu à l'âme. Vous voyez? Donc, il y a un albaki qui est ce qui m'a koufi, bo pasolier, bo mona makila, et kozalati. Mais ceux qui ont une bonne santé, ils vivant par la grâce de Dieu. Donc, ils sont pas passés, cela veut dire que naza na vie, naza na paiement. Vous comprenez? Donc, les sangs qui signifie la vie, vous comprenez? Maintenant, la vie de Jésus est à nous déjà. Donc, il vit à Yesu eza katina biso. C'est pour cela que tokoki ko invoka la vie à Yesu te que to beleli makila, makile kita, makile salaboy, makile salaboy. Or que erreur plus loin encore au mona ke mndekwazo sambela que na bandi ko sopa na asperger makila Yesu na chambre, na toilette nanga, na douche nanga, makila Yesu et peto la bilamba nangai, makila Yesu et salaboy. Mais na ebité Bible zolo banabiso na mukanda ya correct que le sang de Jésus est sopani pour plusieurs gens. Vous comprenez? Pour plusieurs gens et sopani pour na batu. Mais bino bozo jwa makila Yesu bozo chango Yesu na pondu mutalinga lia makila Yesu kita na pondu. Mais ça c'est quelle prière? C'est pour cela na lobi que l'enseignement batu bazana ngo ezaya mabe. Bazo comprendre ité. Parce qu'il faut définir d'abord la chose. C'est-à-dire, en gros, oui, là, soit écriture en haut. Non, mutakobele la makilate, mutakobele la makilate. Mutakobele la makila Yesu parce que la vie de Jésus est à nous. Tosia déjà la vie à Yesu parce que makila c'est la vie, makila c'est la parole. Muto aza déjà na parole katinaye, muto aza déjà na Yesu katinaye. Akoki sukobele la makilate parce que le sang c'est la vie. Okay. Comment on peut la vie de Jésus? Cela veut dire que je n'ai pas Jésus dans ma vie. Ceux qui n'ont pas makila Yesu et kita, makila Yesu. Mais ça c'est grave. Quand je makila ko bois kana wese. Donc ils ont aujourd'hui vie à Yesu bois qui na wese. On dit que les gens sont méchants. Parce que, imaginons que aujourd'hui lamba to lipapa na yo, oye ko kutango na toilette. Nani o sepela nango. Mais si ko yo zo vie à Yesu, ozoko tango na wese. Omoni.
Ça, c'est la sorcellerie. En tout cas, mais oui! Est-ce que ngande na boye ou bien ndé na vandi boye na tiki mwasi na nga na ndaku na koti boye na oluka yem shuli papa na nga na kokuta na toilette. Na oluka basket na nga na lata na kucha na toilette. Est-ce que na osepela nango? So kuto elamba. Non, impossible. Mais comment est-ce que yo vie à Yesu? Ozo boa kango na wese. Aujourd'hui vie à Yesu, aujourd'hui quand on a biloko bolambi ba pondu et tout ça, n'habite vie à Yesu et comme ça biloko goût ou comment? Parce que le sang c'est la vie. Côté ngana non mais ba yebite, ba jo prier mal parce que bazan enseignement té. OK, on prie par rapport à l'enseignement. Il faut avoir l'enseignement pour prier. Déjà je vais dire une chose. Dieu n'écoute personne. Nzamba yo kaka mwana na ye. Ça veut dire donc cela veut dire que si tu n'as pas Jésus en toi, comprenez que toutes les prières au kosala nzamba oyo kangoti. Donc nzambe pour exaucer prière na yo faut na Yesu kati na yo. Si qu'on a déjà na Yesu. En d'autres termes, pour nzamba yo ka losambo na yo faut na makila ya Yesu, faut na makila kati na yo. Si ko soki oza déjà na olobi ke oza mwana nzambo oza na vie ya Yesu kati na yo, mais okobele la lisu mais makila Yesu eza déjà. La Bible dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc voilà. Si ndene na vandi boy, Yesu makila Yesu ekita, cela veut dire que Jésus ne vit plus en moi. Donc Yesu avanda kakati na ngate. Donc ça dit quelque part eza erreur au pasteur basalaka. Eza erreur au pasteur basalaka makas. Eza erreur. Donc voilà. OK, donc la deuxième olobaki a donc vite fait hein pour après to ya toko ya na nini. Obaki sikoyo kobela moto za mabe. Kasi ba mo bandongine mbabanga moto te. Ah obela so moto donc c'est que ba suba bi no yo zanki ndoki pour ozobanga moto ndengeni. Mais omoni même à Tatolobi que Toroya n'a pas enseignement aussi à Bachantre. Pour comprendre que Bachantre est belé pe bazoem balibanda. Moni nzembo oyo papa le muloto ayemba. Quitter sa moto. On comprend que son âme repose en paix. On comprend moto quitter sa moto yaya eziki sa misala ya satana na mboka. Le londe tozaboué. La Bible dit que prière y a juste à l'efficacité. On comprend. Mais na minute o nde tozaboué. Est-ce que misala Satan ezika na Congo? Oh. Ah, ben voilà. Parce que, bolobi que, bon, moto ana etumbaka besprit, ebomaka besprit. Ok, il faut expliquer le moko. Nous avons réussi dans Zambé un seul esprit, qui est le Saint-Esprit, où est notre rédempteur, notre consolateur. Vous comprenez? Satan peut esprit na ezaka moko, ok, bana na epe ba hérita. Vous comprenez? Lorsque nous parlons l'esprit malin, c'est le diable. Vous comprenez? Mais tant que vous avez totumbi misala ya Satana, vous comprenez? Donc cela veut dire que vous tumba Satan. Vous comprenez? Mais si quand Apocalypse je bisa biso ke nzambe ye moko tangu Yesu akoya, vous comprenez? Tangu akozwa biso to komata, tangu l'église ekozala enlevée, vous comprenez? Donc il y faut nzambe akanga Satan pendant 1000 ans pour que to fête millénium. Mais si quand soki lelo de abobandi ko bebisa déjà misala Satana. Bobandi déjà ko bebisa déjà boko kwanga déjà Satan. Mais si ko écriture ko kisama ndenge nini? On comprend? Écriture ko kisama ndenge nini sikoyo? Parce que muto akokanga Satan ezaka nzambe moko. Parce que boko ki ko tumba Satan ati, bo prier mabe. Regardez, lundi to beleli moto etumba Satana. Mardi, to beleli moto etumba Satana. Mercredi, mais bazo si la te comment? Parce que bozo tumba Satan, mais il faut qu'il est comme un kimia. Parce que quand nous parlons du péché, donc tout le monde a directement l'esprit malin, tout le monde a un diable. Vous comprenez? Ok, jusqu'à présent, dans le monde entier, donc ils sont sous la puissance du malin. Le diable a toujours contrôlé le monde. Vous comprenez? Pourquoi? Je vais expliquer. Jésus-Christ a yé. La Bible dit que dans Mukanda, je crois, à Lik, il y a 40 jours, 40 nuits à gêne. Mais en finissant,
Donc il t'a bima Satan yé. Pourquoi pas Yeshua Tumba Kimbamo Satan? Yo Satan na tumbi yo, na zikisi yo. Pourquoi ça l'a kamoté? Yeshua memie na bécriture. Tellement Satan pas ébi ma commis, alors il est écrit, vous comprenez? Ce que ça moi en ensemble besoin libanga au bon lango lipa. Au moni sikoyo Satan pas ébi ma commis, mais Yeshua yebi si que il est aussi écrit. Tu vois les côtés est aussi là, diable a yebi angoti. Yango nazo lobake, nazo tirer na bana na nzambe, bon c'est quoi un évangile, na ba enseignement. Amen. Vous comprenez? Parce que ce qui vous a na enseignement na bino moto ezikisa et ça là yango moni la majorité biso tozo appel la majorité pe ya batongo basambela na l'église yango wana moto etumba et ça là boy abondeli bongo a gêné 40 jours mais tant ozonga na ndako même mobali na comprendre était impolitesse ya haut niveau. Ce qui n'a pas aussi bazawana, bazana basina ba boka ba moto, basala raboué, leur comportement dans la maison, tala papa, na église biso nyonso tout aux abassantes. Vous comprenez? Ba yebaka un vrai chrétien na lieu de travail, na ba place où yazo fréquenter za cachette au biso to yebité. Na ndaku na yo. Vous comprenez? Na ndaku na yo. Ndeto yebake un vrai chrétien. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens, surtout ma maman, parce que moi, ma maman va répéter sensible. Mais je vais révéler une chose. Lorsque tu entres dans une assemblée, que au moment basi baleki mi bali ne belé, il faut faire très attention. Parce que basi bazara trop émotionnel. Vous comprenez? Donc, lorsque tu entres dans une assemblée, que au moment que basi baleki est belé, ou bien basi ne bazo dominer, donc il faut faire très attention, il faut vérifier bien l'enseignement. Pourquoi? Parce que basi baza trop émotionnel, tu vois. C'est trop facile quoi. Trop facile. Et bon, pasteur ba osakana banane. Mingi ba maman. Maman mingi ba maman. Vous comprenez? En tout cas ba maman ba limbi sanga. Donc là je parle par rapport à l'enseignement. Donc revenons à notre mouton. Yesu tango akutena Satan. Alobi na ete que Satan a kangi yo, moto ezikisa yo, moto esalaboué. Non, il n'a pas fait ça. Pourquoi? Yesu azokuta na lisusu na Satan lorsque Satan azo réclamé Pierre. La Bible dit quoi? Yesu azobisa Pierre que Pierre Satan t'a réclamé. Mais ce que je fais pour toi, j'ai prié pour que ta foi ne te faille point. Vous comprenez? Yesu alobete que na zikisi moto, na pasoli mopanga, na saliboy. Non. Yesu alobi ne bongota. Yesu alobi que je priais afin que ta foi, vous comprenez, ne te faille point. Mais Yesu zikisi etant, Yesu akuta lisusu na Satan tango akoti na Jida. Mais jamais Yesu atikala ki koloba ke Satan moto, Judas moto, moto tumbayo. Pourquoi il ne fait pas ça? Soyez mes imitateurs. Si vous avez dit que ça dit tout landa lolengo ya ye. Tout landa lolenga. Il faut tout nettoyer tout landa ka Yesu. Mais pour nini bango ba lolenga Yesu te. Mais parce que baza mal enseigné, parce que évangile obayeli bango ana ez évangile ba démon, évangile moko et comme ma bango lolate na répéter en lisusu. Regardez, je suis dans le livre de Marc chapitre 16 verset 17. Toyoka o Yeshua yebisi biso. Marc chapitre 16 verset 17. La Bible dit quoi? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. On chasse les démons, mais on ne brille pas les démons. Yesu alobi yango clairement. Pierre Yesu tango alobi ke nazoti kabino nazokene nazokufa Yesu Pierre alobi nini? Pierre a télémi à l'obité, au koufate et tout ça bonaboui. Qu'est-ce que Pierre et Jésus a répondu à Pierre? Derrière moi, Satan. Arrière moi, Satan. Donc, au moment où Jésus a chassé Satan. Parce que l'esprit, il y a sentiment. Mais voilà. L'esprit a sentiment côté lié. Voilà, c'est ça. À comprendre que ça, c'est pas Pierre, ça, c'est diable. Arrière moi, Satan. Donc la Bible dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons.
On peut chasser les démons, mais on ne peut pas brûler les démons. Non. Parce que les démons, un jour, il faut mais la Bible est lobby. Bon, télé zangunga, tozana ba biloko belé à koloba. On comprend. Surtout lui-même, Matthieu chapitre 12, verset 24. Au moment que lorsque l'esprit impur, on comprend, est sorti. On comprend. Il va aller où? Dans les lieux arides. Ici, mes frères et sœurs, lieux arides, ce n'est pas les déserts de Sahara. Ce n'est pas les déserts de Sahara. Lieux arides, ce n'est pas les déserts. Lieux arides, c'est tous les corps oyo et zana nzambete. Donc tous les corps oyo zana makila ya yesute et za lieux arides. Tous les païens, baza lieux arides. Et voilà. Gloire au Seigneur. Au monde du Colombie. Gloire au Seigneur. C'est ça l'enseignement. Pourquoi tant tozoya tozolobe l'enseignement? Parce que moi aussi j'étais comme ça. Ngapena uti na ba prière ya bongo. Kangando kitata mwasi moto, noko moto, koko na ngai akufa. Na uti na ba prière wana. Na kati satan, bombe ekweya, boy na uti na makambu wana. Tous les jours c'est répétitif. Voilà, c'est ça. Satan. Tous les jours il faut craquer Satan. Satan on peut azaka parce que tout le monde a bandumba, tout le monde a bandumba na bateau rouge. Voilà, c'est ça. Parce que même hier sous temps oiseau, il y a même une zambe temps hôtel bi bananga ba prier ma bé ba c'est moi mon peuple périt. Voilà. Bon, imagine que le Saint-Esprit soit loué. Matthieu chapitre 9 verset 6. Non, Matthieu chapitre 6 verset 9. Tant où Jésus qui montre-nous comment prier. Alobini, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous avez ton akatiwana? Alobini, ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il faut que tant où tu es pas en Zambé, il y aura des réclamations. La Bible dit quoi? Les diables rôdent tout autour de nous. Azoluka, ce qu'on fait, porte nda koti. Mais si on n'a pas mis tant surtout il y a diable que le Seigneur Jésus-Christ nous délivre. Vous comprenez? N'a pas surtout au mitambounion surtout parce que la Bible dit pendant que Israël dormait, les diables venaient germer, planter des mauvaises choses. Tant que ça, le blé elle est livré. Vous comprenez? Alobini tangu ba apôtre babi ke to pikola kona oya mabe oyo sata ekolona nzamba alobini botika yango ekola ensemble mukolo lenga tangu akoya pona kobuka akozwa ba oya ye. Donc toza Bible lobi lisusu ke toza kati na ba lourd ravisseur. Mais ba tout ba autant l'écriture mabe pourquoi? Non, mais pour na bango tam peut-être bango on a raison dans le sens que donc c'est-à-dire passer non. Un pasteur qui te dit que sépare-toi avec ta famille, c'est un sorcier. Parce que la Bible dit aimez vos ennemis. Priez même pour vous et pour eux. Priez pour eux, priez pour ton ennemi. Le problème est qu'il faut comprendre que évangile ya kobangisa oyo to lembi botika na kobangisa batu. Les gens doivent comprendre qui est un chrétien. Toi tu as Christ dans ta vie. Obanga lisusu nini? Mutu moko ta ozala contre choki nini et tout ça parce que tu as Christ dans ta vie. Voilà, tu as évolué. Maintenant tu baki troisième étape parce que photo awa zama mukuse pour tout le monde parce que zama belé hein. Kobe la Saint-Esprit. To kobe la Saint-Esprit. Bon, on appelle ça peut verser pour et les kaloko lobi que to ou melate. To peut ça verser. Je suis dans le livre de Jean chapitre 14 verset 16. Jean chapitre 14 verset 16. Yo kandege Bible lobi. Et moi je prierai le Christ m'toloba, Jésus Christ m'toloba. Yoka. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va demeurer éternellement à Kolongwate.
C'est quoi? Tozana ba réaliste. Tozana yo boende to vandi na yo papa. Na bando bele lo sou. Mon vieux papi viens boena boy. O mona nga liboma. O mona nga liboma mes frères Rodrigue abandi liboma parce que tozana yo awa. C'est que na ko sala mon vieux, est-ce que vous pouvez un téléphone? Donc cela veut dire que le Saint-Esprit manifeste toi, conduit ma vie, marche avec moi. Parce que ça déjà, la Bible dit qu'il marchera avec vous éternellement. Bino, le lobo bele Saint-Esprit, Saint-Esprit yako sunganga et tout ça, boena boy. Donc il lobby les sous au belé là. Voilà. Vous comprenez? Erreri eza wana. On ne peut plus invoquer le Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es déjà affranchi, si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus invoquer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il lui demeure à toi éternellement. Ok, voilà. Ce que tu as na makambo lobaki à Habakkuk. Mais quand on expliquer ceci à Habakkuk, obi non ba te belé ou bazo karamana bako ça dit sortir ali wando c'est-à-dire c'est que les feux peut au couteau wana pour osa ko évoluer té expliquer mission. Pourquoi? Parce que les gens ba comprendre au moins le problème est ça. Au moins tant batu ba ya ko fingo batu ba ya ko loba boy ngana na ça contre leur pasteur té. Personnalité na bango. Prévané, il y a beaucoup de gens, on peut parler aussi. Mais c'est là et talingate. Vous comprenez? Parce que tu yebi pe histoire, tu yoka au détournement bongo, on n'a pas parlé de ça. Moi je m'en fous, je ne peux pas venir ici pour nous lobake mutumoko asalibo et tout ça parce que là où il y a de faux, il y a de vrais. Vous comprenez? Donc voilà. Toza kukunate. Vous comprenez? Nous le problème c'est l'enseignement. Toza na posa to c'est quoi? Et là moko na ngina loba, peuple de Dieu. Si aujourd'hui, parce qu'il y a de cela, il y a encore l'une de nos sœurs ou bien un de nos frères, on a nous comprendre l'enseignement, au bazana nous libanda, on comprend. Il y a un qui tozoya et ça pour na sonner trompette afin que tant baoyo kabaya na bergerie, ndeye soit pour y photo coca, photo qui est ensemble, on comprend. Ou soit les na bateau na nous qualité, faut pas attendre la maturité, parce que quand Jésus viendra, a aujourd'hui muto azana maturité spirituelle. Mouto azan enseignement. Si tu es encore bébé spirituel, en tout cas, oublie l'enlèvement. Vous comprenez? Parce qu'on atteindre un niveau de maturité. Donc, c'est ça. Voilà. Vous comprenez? C'est ça le problème. Quand on avait parlé, parce que c'était qui combo l'église fils, si femme, c'est ce qui y a maman langue et tout ça. On a aussi des choses. On comprend. Parce que, excusez, tous les macambons peuvent parler, mais tous les belanda enseignement. Parce que devant moi, on comprend, dans l'église, il y a si femme, c'est. Batu babundi na kim batu babundi mutazoki ba memi mutu wana na hôpital il y a si femme, c'est. On comprend. Ba bipo ba simbe fo ba piambo. Babimisa batu wana na église wana na hôpital wana bamema bango bamema na hôpital ya universitaire ba traita mutu wana sans demander l'argent. Les païens basungi chrétiens soi-disant. Vous comprenez? Pona j'ai des gens ok bazotanga en école il y a 6 femmes c'est wana ya mamulangi mais babengani bana bango parce que bafuti minervalité. Vous comprenez? Maintenant, on a une église qui est une association. Mais l'association, c'est pour la banane. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Maintenant, vous avez l'église, vous avez l'hôpital, vous avez nini. À quoi sert ce qu'on a un bon pour que vous traitez? On va parler beaucoup de choses, mais moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis sur l'enseignement. Vous comprenez? Voilà. Il y a un frère na landi une émission ah Jésus que nzamba alimbisa bango nzamba sunga bango. Il y a un frère na landi enseigner na réponse na ye à répondre nga alobi ke yozolo babaku que biso to bengami babaku parce que Habakkuk eza état d'esprit parce que tozo landa prophète Habakkuk. Tala erreur, tala erreur koto frère wana so akufi a en faire. Je vous dis la vérité à Hollanda ngai. Soit Koufi à qui en faire. Parce que Hollanda Bakou que par rapport à quoi? État d'esprit. Je vais lire une écriture.
Je suis dans le livre des Romains. Romains chapitre 15, verset 5. Yokandenge Bible lobi. La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu vous rende donc capable d'être bien d'accord entre vous en suivant l'exemple du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Tozolanda Yesu, tozolanda bako krité, mon frère. Vous comprenez l'écriture mal. Il faut qu'autant d'écriture. Mukanda ya Habakkuk ezanaka na 3 livres. Habakkuk wana. Et on a premier livre, deuxième, troisième. Il faut les gens botanga yango malam. Le problème est ça pasteur bazoko sabino parce que bolingi kotang écriture té, bolingi kokola té. Muto yona no akoli na makambo nzambe té, oublie l'enlèvement. Oublie ça, bazoko sayo parce que tu n'es pas bien enseigné. Yango moni bazoko sayo, yango moni bazolia o bambongo, ba pasteur belé. Na Habakkuk pona yo mutuana royaume du ciel za pona yete. Non, royaume du ciel za pona yete parce que ozo croire na Habakkuk alors parce que yo kaninga lobi hein, alobi que biso za état d'esprit. Mais quel esprit? Alobi esprit de Habakkuk. Donc il pas esprit de Dieu mais l'esprit de Habakkuk. Vous comprenez? Ok, Habakkuk yemoko azalaki n'esprit ensemble, mais yo kaneke Paul alobi, abi soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité Christ. Au monde à Paul, tant alobi soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité, parce que notre leader, notre référence, mututoki kolanda c'est Christ Jésus, et non Habakkuk, et non Paul, et non qui que ce soit, ni apôtre moko. Donc, bisonde tozaboé, Jésus ou rien. C'est pour cela Philippe azolobake montre-nous le Père. Philippe a vendu na Yesu. Yesu azoloba, zo pesa masakole tout ça. Oyebi Philippe venda vandi abaya bien. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Donc, on a besoin de Jésus, on n'a pas besoin de qui que ce soit. On a besoin de Jésus, c'est tout. Si tu es avec Jésus, tu es en majorité. Donc c'est ça. Voilà. Si koyo olobaki susuke enseignement au bosra teaka batu belo bana enseignement baza na libungi makasi. Oui, baza na libungi makasi parce que bango baza basé bazlobi ke combat spirituel. Il y a un frère, que Dieu vous bénisse mon frère, a commis un message belé a tindeli nga ba verset et tout ça. Alobi nanga ke makambu ya combat spirituel, bango bazo litete contre la chair et tout ça. J'ai dit amen. Mais le problème est aux alasiko ke boya notre journaliste alobi ke porte eza ouverte. Boya to solo la kasi sur le combat spirituel. Combat spirituel eza ndenge nini kasi. Parce que ceux qui ezaka biloko ngape na uta nango, po ngape na uta wana na pasoli, mopanga, ekata, moto, etumba, ezikisa et tout ça. Mais tu vas voir que au jeûner 40 jours, au jeûner 100 jours, au saliboé, ta vie ne change pas parce que le péché qui est en toi est longwate. Le péché est longwakaka toujours sokozana Yesu kati na you. Parce que Ozobé a déjà Yesu, makila, cela veut dire qu'Ozana Yesu ti. Vous comprenez? Babi, lorsque l'esprit impur est sorti, et bimi, mais ekoluka et zonga. Tant que na yo eza balaye orné, tant que eluke zonga, soki bakuti enseignement te kati na yo bako zonga lisusu. Alors que sou ko baksa kutu 7 fois o baza makasi koleka, nde auzonga baya ko siéger bien. Vous comprenez? Mais or que lorsque Nzambe a affranchir yo, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. Si tu as la parole en toi, comprenez que l'esprit impur ne peut pas résister. Moi, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut être possédé. Impossible.
Maintenant, on va dans l'enseignement, on a boss, explique-toi d'abord. Oui, toi expliquer. Parce que l'enseignement n'a pas que prier ma bé dans le sens que moto et tumba et zikisa et salaboui. Tozo télé médané l'enseignement parce que yoka bango balobi que te tozo lutter contre la cherté. Mais est-ce que bon lutter contre la cherté, est-ce que bon bunda ndenge nini? Yoka ndenge Bible lobi. Avant que tu n'attendes écriture ango. Avant d'attendre l'écriture, en Bible lobby, je crois, dans Mukanda, il y a 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Il y a une Bible lobby. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. J'ai pris deuxième écriture, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Moni a tolo l'écriture. Donc chapitre 4, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ah, donc combat, quand la Bible dit combat, cela veut dire que garder foi na you. Vous comprenez? De marcher dans la justice, dans l'intégrité de Dieu. Vous comprenez? Il faut être juste. C'est ça, combat, le bon combat. C'est ça. On combat par la foi. Ce qu'on directement qui est fait. Directement qui est enseignement. Le problème est enseignement. Enseignement au bazar ngwana ba okota lola. Enseignement maman langa te abiso. Kasi ba enseignement ya ngoto lo ba enseignement maman langa enseignement ya bostra mais mamutu lola te. Je répète ça encore aujourd'hui. Si je dis ça pas par rapport à la méchanceté, mais par rapport à l'amour de Dieu. Je vous aime tellement, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Cherchons les enseignements où ils sont purs. La Bible dit que Christ nous a rendus libres. Vous comprenez? Apôtre Paul a dit que toujours il y a enseignement de paix, de la justice. Et non l'enseignement de katatata moisi, bomandoki, salaboye et tout ça. Non. Quand vous parlez des combats spirituels, il faut babimako. Quand vous parlez des combats spirituels, la Bible dit quoi dans le livre de Exode chapitre 14, verset 14? La Bible dit, l'Éternel il combattra pour vous et vous gardez le silence. Tout ce qui est spirituel, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui combat pour nous. Vous comprenez? N'attends un verset parce que frère Wana Tindela Kinga, par rapport, il y a Éphésiens chapitre 6, je crois que je vais prendre à partir des versets 12. N'a expliqué, moi 2 minutes, s'il vous plaît. Je prends quel verset à partir des versets 12. La Bible dit quoi? Il y a une Bible lobby. Au moins côté bango bazali, c'est ça. Oh non, combat tozo bundeza ya molimo, ezanango contre la cherté tout ça. Ce qu'on va comprendre que parce que tant babi ba bunda na molimo, bazo pas sur la BP, mitu ya batu, bazo tinda ba moto, bazo sala boye tout ça. Yo kande Bible lobby. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant 13. Il ne faut pas continuer les Écritures pour comprendre. Maintenant 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bible lobi que il faut toujours bunda contre la cherté, contre l'esprit, non? Mais Bible lobi nini, il faut to lata ba arme nyoso nzambe. Yokasko ba arme nzambe. O mona ke makambo Bible lobi bango ba osalela ngote. Yokasko ba arme o esengeli to bundela ngo na bademo. On comprend to bundela ngo. Yoka bibiloko ba lobi. Je suis dans le livre 14 et dans le verset 14. Yoka. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Vous comprenez? Première arme, la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu. Au moment où arme balobi to bundelango, peuple de Dieu, les combattants spirituels.
La Bible dit les armes, ce n'est pas machete, moto, bombe, ce qui est au salinini. Non. Les armes, ok, premièrement, c'est la vérité. Un enfant de Dieu qui vit dans le mensonge, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Première arme, la vérité. Deuxième arme, la justice. Deuxième arme, la justice. Troisième arme, Yogandere Bible Lobby. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Au moins, l'évangile, l'évangile de paix. Ce que vous faites là, ce n'est pas l'évangile de paix. Ça, ce n'est pas l'évangile de paix. C'est pour cela la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors que tu cherches premièrement le royaume des cieux pour Anini. Bible zolo banabiso que ceux qui cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc évangile dans un évangile il y a paix. Au moins ba arme spirituelle na kotangi la bino encore ebelé. Arme spirituelle au beaucoup manifester liboso ya bangunya, liboso ya ba démon, c'est ça. Parce que si tu as des choses, si tu as de telles choses, au monde que mungunya akobanga yo akokotate. Donc il plie loin na baki selibino Galates chapitre 5 verset 22. Botanga ngona bandaku bolata ba arme wana bibundeli wana yango wana errez à vos reins la ceinture comme vérité. Est-ce que tu as ouvert toujours pour le débat? Naza ouvert. Nazali nazananga. Mutunyo soza a besoin de débat. Donc oui. Mutunyo surtout o azali donc nazananga. Voilà, pour aussi ça parce que pour attendre la biso le basou que zani ni pour na bato ba Holanda yo ou peut-être ba comprendre qui bien té. Donc ça va on par rapport on temps sur on est temps sur ça ko tuka to ko finga église na bango parce que bato on ba fanatique il y a ba pasteur donc ça va on est pour aussi ça na biso. Non, nga na fingi église à Mutute déjà. Bon, au Bakanisaki, je suis pas là comme scandale pour vous. Donc en tout cas, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit que notre Père c'est le prince de paix, donc il faut avoir la paix de Dieu. Donc la Bible recommande biso encore que tous à la paix na mutunion surtout. Donc le problème est ça que naza awa pona ko lobela pona ko éveiller ba na nzambe, cherchons les enseignements, c'est important. Vous comprenez parce que na enseignement de to mo na nzambe. To mo na nzambe na babitumba na bino te ya ba moto na bitumba na bino soki ya ba o tumba demo soko sali nini non. Na moment oyo tozali yesu ye moko alobaki ke na tiki bino au milieu des loups ravisseurs te ba ke toza na mboka oyo monde oyo diable mtazo contrôler mais je bénis le Seigneur. Je crois dans le livre de Jean chapitre 16 la Bible dit que boza na mokili mais boza ya mokili oyo ti. On comprend parce que ayebi ke le prince de ce monde eza yete eza diable moto azo konja mondi oyo siko photo yeba ke diable aza tellement risé à côté siko na ba église on comprend donc il pona ko détruire hier kaka Jean chapitre 10 verset 10 détruire gorger ko sala oignon sur toi lingi on comprend mais si tu as l'enseignement cela veut dire que tu as Jésus en toi les diables a okokayoti. Parce que tout ce que vous faites là, il y a moto, il y a ni elax que bozo banga ba démon, bozo banga bandoki. Voilà, c'est l'évangile. Oui, évangile du Père. Voilà, donc bozo banga bandoki pour rien. Or que démon azanaye, azane tinati. Yoza mwana ya kolo lupangu. Est-ce que okoki ko banga boy? Parce que bon. Ceux qui vont bien solo là, voilà. Ceux qui vont tes locataires coûtent tes travailleurs, boy nabino. Est-ce que moi il y a patron, impossible. C'est impossible. Vous comprenez? Yango ebe chabino mabakute si bolingi bo benga pour eloko na loba em sous ko be chabino le bako. Donc Satan c'est un vrai serviteur de Dieu. Donc voilà. Numéro de téléphone numéro ezali 06 01 57 24 45.
Toza na assemblée des élus de Paris, na 3 rues d'Aton, na Villeneuve-Saint-Georges. Là-bas, nous confessons l'évangile de Christ, l'évangile des grâces, donc l'évangile éternel. Donc, Boza, la bienvenue, Binonion surtout. Donc, que Dieu de gloire vous bénisse. Merci beaucoup, frère Rodrigue. Je crois que tu reviendras encore prochainement parce que on a besoin d'ailleurs. Naza, vraiment. On a besoin, il faut bakola, on a besoin de yoka. Bakamaka na kokambandoki te na kobengana basata te kobandoki dibala ozobala te sondeni obaka le mot important ozobala te na notali comportement na yote mais yoka déjà ndoki ndoki za na yomoko donc voilà en tout cas merci beaucoup on peut s'en botter pour tout ça non na lingina soulever le mot lelo na peut ça peut mbotete il faut to solo là ba makambo yo et tout ça on comprend avoir des enfants ce n'est pas une bénédiction. Sinon, si avoir des enfants, c'est la bénédiction, au monde qui est chinois, ça va arrêter le nombre de botate. Vous comprenez? Parce que ce qu'on dit que avoir des enfants, c'est une bénédiction. Donc, maman, il y a Jidas. Donc, Jidas, c'est une bénédiction. Donc, il y a des choses, il faut que la Bible dit, Dieu nous a déjà bénis depuis les bandeli. Alors, que soyez féconds. Donc, moi, si na mobali déjà, boza déjà béni. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Moussala, Nzambe a opération Moussala te, chokoza de na mukanda, oza na formation, oza déjà na courage na njoto belité. N'attendez pas que Nzambe pambolanga na Moussala te, telema, bima, kende kotika ba CV na ba boîte intérim. Ba kubenga yo. Voilà. On va parler beaucoup de choses. On va parler de la bénédiction pour que les gens comprennent. Il y a des choses. Donc, les vraies bénédictions, c'est la personne qui a reçu le sceau du Saint-Esprit. C'est ça. Amen. La vraie bénédiction, c'est ça. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne fait vivre aucun chagrin. Moutou keza bénédiction, parce que tu peux faire un accident. Donc, Monique keza nango biloko amoki. Voilà. En tout cas, merci frère Rodrigue. Merci Namadeko pour l'émission. Je crois que restez connectés sur Tolobe la vie. Nabsebino a makamba chapitre ça est belé. Il y a malam. En tout cas, botika la kaka scotché branché na chaîne de Tolobe la vie officielle. Mais quand vous partagez mon ninga loko émission oyo, na baka lo moko. Omoni émission to sala oyo. Bima na monde ko banga. Mwana nzamba banga kati. Mwana ko lo banga banga. Chebino impossible. Chebino ne ma peso koso que non. Locataire a te ko no le pomende. Chebiso. Mikana ne soit pas père. Tolobe la vie. Merci. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzi, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzi vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzi met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous.
Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Estrade, 92A, 9300 à l'Ost. Et 15 Estrade, 52, 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Maman Yuniche Banze. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Maman Yuniche Banze. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Voilà, tout ça, on fait l'INA. Tout le temps, on toujours tout le la vie, on a chose à vie à battre. Toujours le toujours vie. Petit bateau de mise à on va plat. Soso kita, soso akarto kita. Miguel est de la vie, toujours en forme.
nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna osimbi kaka mikro kozonde mama mingi mais mama mbote papa na ngai naza ndeko Papigene nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato aboni kongo te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni kongo te moto motema nde kotutisama ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana ngo na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na kotikolobaka ezaka bato bona te soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge otikoba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boyo opesa batravailleur nde tozomona na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci kasi otogamie ntango moke tokena mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe tiens moi tout pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filma na bino et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à évolution ndenge bosalaka moi ba difficulté bokutana nango mpona fait nga nazalaka na association et puis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie bato balanda biso mpe balanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticiper na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozala na bana ndenge nini awa? Merci beaucoup. Zwa micro mama simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci komona bino mpe koyamba bino na kombo na Yesu. Amen. Ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango ke
na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpo naza na posa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi abana bafi kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda na nazali kapitaine nalobaki na bisoki nga na mobali na nga nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyi kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bango ndenge baye tala baye bo baye otali te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misie moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovanda na bana balokatere boye na kokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atoka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofengelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati oyo te mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebi so mabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na prière mpe nakamaka bango ka na kati ya prière ata mwana yo boti lelo oyo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na te bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa expérience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na prière oyo namoni eza na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na prière mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola nazali bamosusu basi batanga
babima bala déjà na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana. Ah bon? Oui, na bali chape. Ok. Na bali chape musa uti ko bota après une semaine après c'est comme langa ko na saka bagi monique après c'est na pe bagi monique. Ah, félicitations. Merci beaucoup. Ya bali pe bazali bakomi na bana 6. Ah ouais. Na kati na musala. Alors lelo sikoyo toloba okomi na bana au fait aux na bana combien awana? Awa na za 96. Donc 96 hein. 96. On a ça na bango. De bana mus na bima kaka zo bima zo kota. Ba difficulté ni za oyo bokutana nango. Difficulté makasi. Parce que batu musuba na biso bazana besoin peut-être mususu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté. On que bajabatu. Moi nous allons à kati na nda. Soko bani se kaka bo. Na yere te ni te. Ah koma na. Tutu. Kosaranga batanga. Difficulté c'est que j'allais côté à batanga papa. Batanga. Olia oh muta touché mutema na ayi pona mwasa kimoko alo sayatiki. Bazuri. Kase école. Papa moko asa kufa pe. Na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazolo kwa kupesa yote akishinda arete. Mama luka ata awa bebana tangisa bana. Ona kuko nazana ikosi. Na bina zwa bana tangisa bango. Kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo. So tangisa bana wana na bani nzaba kutia maboko. Nde na pingu place moko ya iko na to tangisa bango. Siko awa lupango nanga. Kasi iko lupango nanga te. Na ruwa place wana. Wa professeur ko futama. Enseignant ko futama. Nde kitena yangu kasi kote wana. OK. Na futa ndako na après de moi. Na luka ke se ba enseignant po ba zwata na moke. Kote wana tuka papa et puis ça na difficulté kama kasi kote. Po bana batanga hapo. Nazali kote asia ba misinga po na nini ngongo zake. Niko pia sasa makasa nini na sikasi yo mko lukande ya kufuta ndako. Basota. Sandesi du kambo. Sandesi du kabasini. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo ndabiso batamite ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musana biso yango. On est toyé sur place awa na Felina. Motema oyo mama na biso azana ngo. Eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana ngo. Ba Congolais to comme na mitema oyo. Moni bano nyoso monyo bana na yete. Bano bazana nzela lelo bakomi bana na ye. Yo peso ko zo fardo wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup de ce tiki yo to ke peut te pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a si to le kalisusu ko biso na banzi moi j'attends comme famille zatawa mais famille bayaka famille nanga le kaka awa à travers bangonde senga penga penalika. Merci. Voilà donc na assure les exemple à suivre. Tu me soupes nasi ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to la chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur ba diaspora mutema bango et tout sama ba ko benga biso et puis to komema bango a je me souviens des moments pour ça ata bozala na libanja mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandreke na bino ba lekabino bazanga activité songa bazo songa bango bo songa pe Kilingi centre charia bado liba ukoma pe na mboko dole ko siko bakuri bala siko batangi mala ba ukoma pe tu siko batangi mala mte ba ukoma ko ngene right de sushi na gaza ka lelo ko bakoma pe batu ba jara pe na banda ko na bango Lokola ngapi mama na bango. Ngai natanga mama ke. Na bala na sa mariage. Lokola njamba kabila tuli sima na bina njambe na sa miso. Njambe ndimina wasala. Na kulinga pe bana ole lobo ba koma pe ba voyute ba ko ba kuluna te ba matrimeto ba koma pe batu. Ko ba ko singa muka na miso. Amen. Ko le laso ko ba koma pe batu. Ba ka sabina zamo na Kongo. Si. Ba ka sabina ko la kana sante. Sala ko la sante na sa isape bande ko la sante sika na kuti na sunga pe ba.
nde nazalaka na susio nalelaka mingi mpona nzambe nzambe asukanga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene basunga mpe bana po ekoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwa mbala suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tabe moyenga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tala na bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elenga nini na merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela obuzunuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komro nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge ni? 14 ans. 14 ans.
Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Bon, média. Ah, les grands ni ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Vous êtes dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean maboko. Mwana mwasi moto ane besoin pour tout si ça casse. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Souza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Lina. Hein? Lina. Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, vous êtes gentil, bah bien. Oui. Vous êtes très bien hein? Oui. Mais yo son ça va ninga telina. Osonaka. Ko son ça va ninga te kolina. Obunda pe hein? Hein? Foni obunda lina. Obunda lina. Ko bunda te na baninga hein? Osambelaka? Ok, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mutamunene nsho. Na banda posungo batu boza. Ogi lina obi websa nzambe jour koma mutamunene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière na. Bobete lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda ota la bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te boso na répéter respect boto sabato bazali boso na bino boyokani toyokani oui toyokani oui merci beaucoup allez bye bye merci papa merci beaucoup merci merci beaucoup merci ça m'a pas merci de tout ça merci voilà prochainement merci beaucoup maman.